Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Mbote édition ya lelo ebandi tika tofungo yango na incursion ya ba rebelle M23 na Nord Kivu. Prix Nobel de la paix Denis Mukwege a téléméné du Kambango a dénoncé le gouvernement et intervenir pour situation oyo est commis vraiment très inquiétante. Voilà d'ailleurs na image pe extrait oyo to sélectionné pour la bino. Prix Nobel de la paix Denis Mukwege a haussé sous ton après incursion ya ba rebelle M23 au Salemaki na Butu ya le 27 si le 28 mars na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Très préoccupé na batak pe ba massacre au ezali ko Salema kuna Denis Mukwege akanisi que l'état congolais et sengeli andima li soute ba état ya ba région ezali ko soutenir ba assistance na ba M23. Na sens wana a martelé qu'il faut mettre fin à intensification ya ba activité ya ba rébellion ya ba M23 na territoire ya Rutshuru sans tarder. Escalade ya ba activité ya rébellion ya M23 na territoire ya Rutshuru et sengeli za stopper sans délai ndenge akomaki na compte Twitter na ye. Yambo ya poursuivre que guerre oubliée malgré l'état de siège social, situation sécuritaire ezali ba massacre et ba congolais ezali ko se poursuivre chaque jour. Na mise au point moko esalemaki lundi 28 mars FARDC azali ko accuser armée rwandaise kozala na mutu ya bataki oyo contre position ya Tchigu. Kozala na moto ya batak contre opposition ya Tchanzu pe na ba territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kutu ba soldat mibale ya ba rebelle M23 bakangamaki bango nyonso bazali toujours identifié kozala ngambo ya ba Rwandais. Kutu ba soldat mibale bazalaki identifié bakangamaki kozala na ngambo ya ba Rwandais na boyende basengaki ke renforcement sécuritaire ezala makasi pona koselisa batak oyo. Plus d'une année après qu'on décrété état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri. En tout cas, massacre yango esali pasi mingi dossier yango etikali kaka suivre Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na sécurité pour na koluka ba solution na ba problème sécuritaire na Est démocratique du Congo malgré état de siège ba élu du peuple ba dénoncer koloba que et sengeli question orale moko avec débat et zali bongo adressé na ministre ya défense sur likambo etali batak ya ba rebelle M23 o ezongi susu makasi kuna moko ya ba élu du peuple a adressé mituna na ministre ya défense pe alobi que mikolo ezali koya il faut aya liboso ba élu du peuple pour na ko répondre na ba question yango na o etali bongo sécurité ya République démocratique du Congo particulièrement partie Est. Suite ya montée en puissance pe batako ezali ko se répéter ya ba rebelle M23. Député national Juvenal Modibu a déposé na bureau de l'Assemblée nationale à Kinshasa question orale avec débat adressé na ministre de la Défense nationale peu ancien combattant sur résurgence ya ba rébellion M23 mouvement du 23 mars na province ya Nord Kivu. Eli ya Union pour la nation congolaise UNC parti cher ya Vital Kamerhe affirmaki que azwaki initiative oyo conformément à la disposition ya article 100 p 138 ya constitution les sous article 168 p 169 ya règlement intérieur ya chambre basse ya parlement ainsi à talisi que ye azali ba question ya kotuna monsieur le ministre de défense ndeti question oyo est-ce que monsieur le ministre azali ko confirmer résurgence ya ba rébellion ya ba M23 pe ba affrontement na FARDC ce qui ezali bongo a expliqué réapparition na bango sur terrain. Pourtant, bango bazala officiellement vaincu uta na 2013. Taboye, a tourné sous nini FARDC ezali ko sala pona ko mettre fin na ba incursion pe ba attaque ba M23 na Nord Kivu. Ndenge eli o ya walikale ya Nord Kivu akomaki na mukanda na ye. Il faut qu'on rappelle que ba violent affrontement entre armées pe ba rebelle M23 Ezo Salema pe moko esalemaki na territoire ya Rutshuru
province ya Nord Kivu lundi dernier. Selon acteur ya société civile locale, combat s'est déroulé sur colline ya Chanzu na territoire ya République démocratique du Congo. Parmi les personnes interpellées, FARDC noté 2 militaires rwandais oyo bango batalisi que Rwandais nde bazali sima ya makambo oyo, kasi na ngambu ya Rwanda bango balobi mbadi bazali na bango na kati ya makambo te, ba militaire wana bazali ya bango te. En tout cas, dossier yango etikali assure po batak wana ezali kosala mabe makasi. Kinshasa eleki partout. Conseil national ya UDPS Kibasa basanganaki samedi 26 mars bisika bazali kobongama makasi pona koaffronter pe ko remporter l'élection ya décembre 2023 oyo ezali koya déjà na mbula oyo ezali koya kuna pona bango balobi que esengeli bazala déjà prêt pona kobongisa minduki na bango, esengeli basa la nyonso pona kopesa chef de l'État majorité écrasante na parlement po asala musala kitoko. Union pour la démocratie et le progrès social bar Kibasa UDPS Kibasa na mokuse basa ki mobange na bokutani ya conseil national ya UDPS Kibasa bazali kovanda kokanisa lolenge kanye sengeli ba accompagner ba kondi ya mboka na o etali bongo développement ya RDC pe lisusu mingi na o etali bongo implantation ya parti na bango na bisika nyonso na démocratique du Congo lokola parti de Mars pe parti ya ba intellectuel bango bavandisi conseil national ya UDPS Kibasa pona ko réfléchir lolenge kani ba ko conserver pouvoir pe lisusu kotia population à l'aise des alaki tina ya bokuta na bango ya mokona lelo tango azwaki maloba président ya conseil national ya UDPS Kibasa akanisisaki bandeko ya lisanga pona kolakisa bango lolenge kani kotonga mboka esengele uta na baide ya malonga botala ndenga komunikaki awa biso tozali conseil national ya UDPS Kibasa conseil national ezali parlement ya parti biso nde tolandelaka musala ndenge nini ezotambola na kati ya parti na session passée septembre 2021 tolobelaki makambo etali ba règlement nini ya ba jeunesse ya femme ba règlement kilikili oyo koki kotambusa parti na biso malamu pona session oyo lokola tokomi kopusana pene na ba élection ya 2023 tolobi boye tokosala nyonso po toyeba cartographie ya implantation ya parti na biso. Parti na biso eza implanté wapi nde eza implanté te. Pona nini tokokokokisa place eza implanté te to implantango kitoko. Pe tokolobela lisusu wana ezali deuxième dossier oyo tokosala na conseil national makambo tali changement ya mentalité ya peuple congolais. Biso tozali conseil national tokotia ba commission pour tokoka ko étudier ndenge nini tokoki kosala de façon que congolais à comprendre que mboka oyo ezali ya ye akoka ko accompagner ba action nyonso ya chef de l'état net ya guerre ya est mais se sentir vraiment préoccupé na makambo yote tali mboka biso tokosala nyonso en tant que parti politique tokoka ko sensibiliser peuple na biso que mboka oyo eza ya biso tozana mboka mususu te il faut to lengela to bongisa yango to accompagner ba konzi ba koka kosala musala na ndenge sengeli des soucis na biso ya session yango wana nazo senga na ba membre ya conseil national ba honorable membre ba yeba ki musala eza makasi to mi pesa bazala très assidu très déterminant ezali baza ba parlementaire ya parti ba parlementaire baza ba toyo bazo lobela pona parti na biso mobile donc baza na temps ya distraction te faut ba mi pesa na musala esengeli kaka koyembaka te to pe kotombolaka bato te ezali pe très important ko réfléchir sur avenir ya mboka ko réfléchir sur avenir ya parti nde bongo UDPS Kibasa bavandaki basololi bazali ko mettre tout en œuvre pona maponami pe ya 2023 yo ozali kolala zelaka kaka lobi ekoyela yo kolamuka okomona ke ba élection eleki pe okomi konyokwama tango yango yo ya ko préparer ba élection lolenge longobani ko implanter parti pe ko réfléchir sur nini ko sala une fois pouvoir ezali malamu mingi ko réfléchir na place ya kolobaka lobaka ezali na tina te awa nyonso esalemi malamu pe bango batalisi que ba ko pesa chef de l'état majorité na parlement na ba élection en 2023 po bazali prêt ya kozwa lisusu pouvoir Kinshasa
Et qui partout. Nanga mona bango Forum national de jeunes positifs na RDC ba clôtura qui moi de la femme na beaucoup tan monene biskap balobela ki entrepreneuriat pe épargne lolenge kani jeunesse et sengeli komi bongisa pona ko affronter avenir avec beaucoup de force pe na bibundeli o elongo bani bolanda. Na cadre ya clôturer mois de mars en toute bonté, Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo, FNGP en sigle. Basangisaki bilenge basi pe mibali na bokutani oyo ezalaki na thème la femme une force vitale, moment de partage de connaissances et d'expériences. Table ronde yango ezalaki formation pe ba télé pour na koyekola pe ko assimiler ba notion sur entrepreneuriat ya jeunesse. Pendeni ni ko épargner pour na kotonga avenir moko ya kitoko. Pour na kotonga avenir moko ya kitoko, jeunesse ezalaki présent ba sepelaki makasi. Bilenge o bazalaki présent na bokutani yango ba sepelaki na mateya pe balobaki keza pratique pour na lobi moko kitoko. Foto yeba ke basi toza ebele koleka mibali na mboka na biso. Esengeli koloba soki totelemi mboka pe ekotelema. Parce que toza ebele. Ceux qui va te béler, va télémi, va sali changement et comment par rapport à l'autonomisation, to yekoli ke biso basi photo, ça la formation na ma métier belé, to za la entrepreneuriat, to ba na commerce, comme ça to za la dépendance te na bato misusu, to za la biso moko ba projet na biso to za na ngola mutu nde eko se réaliser. Mais ceux qui te zeli na ndako na biso nde ya ko pesa biso formation, wana toko réussir parce que mutu akoyeba te koza na posa formation mais soki oza na association oza na classe ozolandela ngo malamu lobi okozala mutu ya kosoutenir ya valeur ya kosoutenir mboka na biso basi totelema soki totelemi mabota na biso nyonso ekokende liboso donc tolinga makambo ya association. Tout le belapé ba droit na biso basi il faut to yeba il faut to zala na éducation, soins de santé, emploi formel et autres droits. Donc il faut to sengango journée des droits des femmes ezaya ko senga ba droit na biso ezaya ko sala fête. Selon Madame Faïda, formatrice ya mokolo ya lelo, ba projet topé bandoto ya jeunesse et kokukisa malobi te soki jeune abandi ko se construire te lelo. Ndoto ekoko kisama kaka soki moto mitie na mosala pe abandi ko mettre en pratique. La jeunesse congolaise, d'abord il faut que la jeunesse soit motivée parce que nous avons l'opportunité, mais personnellement nous sommes motivés. Nous sommes motivés dans nègre, non? Tu veux faire de ta vie une grande vie. Hein? Et du coup, oui, nous avons l'opportunité dans la vie, mais impossible de les exploiter parce que toi-même, vous avez une vision mauvaise. Voilà, donc il faut être ambitieux. Il faut appeler quelqu'un qui a un objectif à mener. Au cas où tu trouves des opportunités, tu peux bien les exploiter. Et ça peut t'aider pour l'avenir, ça peut aussi aider d'autres personnes autour de toi. Bien la descendance qui vient. Au état entrepreneuriat, Madame Oyazaki na mokolo ya lelo expliquaki biso ndenge nini tokoki ko épargner tozela te kaka mbongo euta jeune mpona komonte activité oyo tolingi na ayebisaki biso kobanda ko épargner ebandaka lelo oki obomba ba 1000 francs na yo pour que lobi o réaliser activité to projet oyo olinga on a repesa na jeunesse na biso tolala te tolamuka ngonga ebetami il faut pas tozela kaka gouvernement et apporter ba ressources mais biso moko tozala créative pour que to mettre en marche ba vision et ba projet na biso. Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo FNGP na mukuse ezali kokanisa na o etali bongo ezali kokanisa pona o etali bongo protection ya ba droits humains, protection ya ba femme pe protection ya genre, plaidoirie sur ba droit de l'enfant, défense pe protection de civils, égalité des genres pe bongo na bongo bango basangana bango bazali à 80% bango bazali à 80% composé de jeunes ndenge
ndenge monsieur Vainqueur Kayeba azali ko expliquer biso awa coordonnateur ya structure coordonnateur ya structure Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo. Banamboka, toutes les filles, tous les jeunes, venez, vous êtes la bienvenue dans notre structure, le Forum national des jeunes positifs en République démocratique du Congo. Venez nous intégrer pour qu'on accompagne nos aînés, pour qu'on accompagne les acteurs du développement de la RDC, pour qu'on accompagne tout le monde, tout citoyen qui est prêt à construire la RDC avec une image positive. Esali kitoko po sima ya koyoka pe ko réfléchir sur avenir ya mboka pe ya moko na moko bilenge oyo bakabolaki mwa eloko ya kolia ya komela. Ezalaki kitoko journée ya dimanche 27 mars etikali na banal ya Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo balobi ke bakotika la simate bazali motivé ya ko œuvrer contre lutte contre discrimination de genre, ba violence bongo na bongo, impunité, ba conflit pe bongo na bongo bango balobi bango bako travailler pour l'épanouissement justice sociale pe boye et salima lamu mingi Kinshasa et l'équipe partout. Église Fepako Nzambe Malamu district ya Chopa bango kuna basangisaki bilenge pona kote ya bango na likambo etali bokutani to pe mariage relation amoureuse lolenge kani ko gérer yango avant pe pendant le mariage esalemaki na présence ya Jacques Pongo. Jeunesse église Fepako Nzambe Malamu district ya Chopa ba clôturaki en bon 2 mois de mars dédié aux droits de femmes na mobangi na conférence où ezalaki na thème comment gérer une relation amoureuse avant et pendant le mariage exposé à Somo oyo epesamaki na révérend pasteur Herman Bofenda oyo aexplikaki ndenge nini bilengi kati na nkolo esengeli base conduire na oyo etali likambo ya libala selon maloba ya nkolo leçon bien assimilé séance ya ba question réponse et yindaki ba jeune na balobi bango babimi awa bien outillé pour na ko faire face na ba défi lié na ba problème ya mabala surtout na société na biso. Eloko na ko yebisa ba jeune ete tango balingi ba s'engager na nzela ya libala eloko na liboso baye ba d'abord choix baye ba critères oyo ezali baye que choix ezali à faire hasard. C'est une orientation divine et puis baye ko dans la patience oui ba ko gérer ba émotion ba sentiment pour être baye ko réussir libala to baye ko réussir fiançailles pe libala na bango. Puis c'est sans patience, sans préparation psychologique, sans préparation morale, sans préparation physique, libala si maïkoza na mindondo. Dans ma bala mususu salema na sentiment. Batu bakutani batali ka ba beauté batali ba matériel babali ba réputation ba grandeur ya batu babali mais à la fin de compte ba kabwani ezala ba mususu mokili et a envahi l'église puisque l'église a changé ce qu'elle devrait faire. Et là, quand liboso église, c'est a convertir les bateaux. L'église a côté na rythme ya monde. A comme côté ya oyo bato ba sepelaka. A boy côté ya oyo bato ba boyaka. A bongo na église comme les lots, et au niveau pasteur, il y a des réputations, il y a des mauvaises choses. Alors, ce que je peux leur renseigner, que bazonga na parole, bazonga na conversion, bazonga na source. Nangamu na ye moko pasteur Herman Bofenda a expliqué que lolenge kani esengeli bana na nzambe batambola pe bayeba lolenge ya kolandaka liloba ya nzambe enoko se conformer na siècle présent oyo moto na moto azali kosala makambo na ndenge na ye yango lelo tozali komona ba divorce ya ndenge na ndenge boyoka ndenge akomelikaki awa. Objectif ezaki ya ko ramener jeunesse na biso ya ko s'appliquer à kotambola vers la parole de Dieu. Parce que actuellement nous vivons tant de choses na jeunesse na biso ba jeunesse à Kilelo. Les jeunes sont trop pressés, les jeunes baza rapide mingi soit au Kenya nzoto, misu bazali enseigner. Alors nous organisons des genres de conférences pour encadrer jeunesse na biso. Pour encadrer jeunesse na biso en état jeune, tu sauras vivre et faire et respecter la parole de Dieu.
mais tout est aussi un encadrement. Jeune, tant qu'on a la patience katina yo, okoye bako patienter qui non volonté Nzambe et kokisama na katia motema na yo. Alors il y avait beaucoup de questions tunamaki par rapport il y a décalage il y a âge il y a kobala monsieur sobi que non est-ce que mobali moi ça rosa mukolo ya mobali alors tout ça qui n'enseigne na biso ameka qui ko encadrer jeunesse ko zongisa bango selon la parole de Dieu. ezalaki esengo mingi na jeunesse ya église fait pas konzambe malamu district ya Chopa kohonore bilenge basi pe kohonore bamama esalemaki kitoko lolenge président ya jeunesse azali koexplike biso awa une journée totalement dédiée na bamama bayaki bautaki bisika nyonso bakora ya ndenge na ndenge ba jeune dame bazalaki wana ba jeune fille nyonso koyoka liloba ya Nzambe mpona kotambola lolenge elobi bibilia na oyo etali likambo ya libala et non kosala ndenge mokili elingi basala ezalaki journée de réjouissance pe journée d'enseignement mpo mwasi esengeli kaka te azala kitoko kasi azala pe bien enseigné mpo éduquer une femme c'est éduquer toute une nation eloba bayelo poto oyo esali kitoko église fait pas konzana malamu basepeli pe ezali modèle à suivre mpona baéglise nyonso surtout ya démocratique du Congo wa bascandale ezali kotika te kotangama bomoni boyoki bozo exemple Kinshasa eleki partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout somba kasi kobosana te tala bien logo ya Beltesco ezala wana po yango nde eza kitoko po na bonne santé ya libota mobima bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya banostalgie balela bamakaroni Beltesco acheli bino pe lisusu makaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele Otolobaki te tolobi Kinshasa eleki partout. La voie du développement ezali moko ya émission ya KNB News bisika tozolobela na mozindo penza ba problème ya développement pe économie ya RDC nini faut kosala pona kobima la pauvreté pe mboka na biso oyo etonda nkita ekende liboso ndeti bamboka mosusu awa toyambeli bino monsieur Jérémy Kilubu. Budget à l'État, une partie est allée constituer na ba recette.
na ba recette wana toza na ba type ya ba recette misato. Toza na ba recette courante, toza na ba recette en capital, et puis toza na ba recette exceptionnelle. Ba recette courante nde yango ezali le plus importante, le plus sûr et le plus permanente. Ezali recette courante manuel na manuel mama malembe. Ba recette courante contenu économique nango o biso bino bobenga mingi na jargon ya cité ba impôt direct et indirect. Nde yango wana e constitue ka ba recette courante. Na kati ya ba impôt direct na indirect wana ezape na ba composante nango. Impôt direct ezali par exemple o babenga ka IPR, impôt sur le revenu. Tozana ba impôt foncier. Tozana ba impôt sur le mobilier. Eza ba impôt oyo mutazali ko futa directement. Tozape na kati na ba impôt oyo babenga ka indirect. Na kati ya ba impôt indirect tomoni o babengi o ezali TVA. C'est le plus important des impôts indirects. TVA ça veut dire to futa ka yango indirectement. Donc à chaque fois maman Naomi okotaka na alimentation osombaka sukali osombaka miliki na kati ya prix wana ba incorpora TVA. Na TVA wana na suka ya ne ba société nyonso récoltera ba taxe wana bakendaka kufuta epa ya l'État. Wana ezali ba impôt indirect. À part ba impôt indirect wana toza pe na ba impôt en capital. Lokola oyebi que l'État azali oyo atonga pe bandaku ba locataire ba futaka azape na ba investissement na ye na niveau ba entreprise ekotsaka mambongo. À chaque fois oluwaka na ndako l'État ofutaka mbongo wana ya loyer ekendaka pe na ba moko ya ba recette ya l'État. Ba recette wana ba benga ngo ba recette en capital. À chaque fois pe l'État akendaka kosomba action na société moko boye songolo po banda ko pesa. Succédition à l'ONA Sport, barrage mondial Qatar 2022, Léopard, Bakomaki, Uta Mokolo, il y a dimanche déjà Kuna, na Maroc, l'objet l'équipe a Pesaki, conférence de presse, il y a avant match, selon Bango, Baza confiant qu'on remporte, topé qu'on se faire qualifier, si ma match nil au Salemaki, match retour, le but Bango Bako remporter, en gros, population congolaise base la victoire. Pona Léopard na bango bolanda. Pembeni ya sélectionneur ya équipe nationale ya football ya RDC Hector Cooper lors ya conférence de presse d'avant match, Cédric Bakambo a s'affiché qui très confiant na etali rencontre ya mokona lelo mardi 29 mars opposé Léopard ya RDC pe Lion d'Atlas ya Maroc. Avant centre congolais alobaki kazali kozela match moko très difficile entre RDC pe Maroc na cadre ya barrage ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Kaki ezali simple ekozana ba ticket kasi match ekozala pasi makasi. Match ekozala pasi makasi kasi bango bazali très confiant que bakomemela République démocratique du Congo qualification pour la éliminatoire et la Coupe du Monde 2022. Selon ye, Léopard bazali bien préparé pour aborder rencontre yango alobi ke ye azali conscient makasi contrairement na o batu bazali kokanisa ndenge anotaki liboso ya bapandisango. Élément clé oyo ya équipe nationale congolaise alobi ke azali trop sûr que RDC ekokende déjà na finale ya mondial Qatar 2022. Tobo Sanateko eza mokona lelo nde match retour ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2022 ko betama na Maroc bisika équipe nationale ezwami pe ba supporter ya ndenge na ndenge ba congolais ba otina mikili nyonso baye kotala na misu na bango moko komona ndenge mokolo lelo RDC ekokende kokota na qualification. Pour yango nde congolais nyonso azali ko souhaiter Léopard bonne chance. Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition le 29 mars 2022 on a Zaki Nesengo représenté les bino merci na bino Bolanda ki biso partout dans le monde merci na confiance et fidélité to kutani très prochainement toujours na souci quoi ko servir bino toujours ndenge to sera bino awa d'une manière très très professionnelle Nzambe a bénisse ma bota na bino pe botika la mala.
Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banaki no